tozolo baboketu automatique kwa nzete suka okita tokozona kishaso yo tokozwa yo popo na fati tozo kipete na peto lobi na bango loko boketu aza musika ye tozo yebise kaka na musika ye bango me bako s'occuper ne pas ba combattre kaka o ba musika mais Daniel Safuna Mike Mukebai basali nini mukobo ko chamako na bino na lupangu na biso toko tia non violence pemben toko laksabino vumake la non violence a ses limites révélation zake mbemba wa alia ba pikme yena katumbi moyibi ya ba iranium ba lingi ba bimisa Martin Fayulu moteka ba gâteau pour Bernard mema ba fulu na Kishaso eza Fayulu mutu ateka voix na e po kimbuta bima Mbote na balandi nyonso ya Congo Millennium, joyeux anniversaire na bae nyonso bozali ko sepela mokona bino mbota malelo, joyeux anniversaire à celui qu'on appelle Apollinaire Louvoiseau, joyeux anniversaire na bae nyonso bozali penza ebele bae bobotami na moi lelo, joyeux anniversaire également na président Pelé et Kamba mwana kini ya soin, joyeux anniversaire na yo na bae nyonso bozali ko sepela mokona mbota malelo. Émission ya biso l'invité tozali na esengo ya koyamba pona bino national mwana mboka balobi azali na ye honoraire yatika la bongo nde to benga ye donc fils Mukoko na ende ensemble to meka kosola par rapport ya actualité politique mais mazali kotala biso awa na kati ya République démocratique du Congo. Mbote na fils Mukoko. Mbote Tatiana. Fils Mukoko ya yambo totuna na motuna moko ya koyeba UDPS likambo penzo sa nungu bisika nyonso bana poto na Kinshasa. Secrétaire général ya UDPS Kabound à l'obité avec ou sans machine à voter UDPS et ko kene na mapono mibongo bolie mwa kanyaka topé et loko nini esalite bongo la maloba na bino. Ouais, Tatiana, merci na balandi nyonso bazolanda émission na yo l'invité Eza secrétaire général Temutu abanda ekoloba ke ndenge zali wana avec ou sans machine IDPS eza prêt pour na belle élection. So bolanda yi bien na meeting oyo triomphal ya lisanga ya opposition le président Félix alobaki discours l'air azwaki maloba avec ou sans machine toko kene na belle élection soki toza lisanga pe soki to telemi toko gagner bango. C'était ça et loko déjà président Félix a fait ça qui va bengaki orientation politique. C'est ça un leader. Un leader peut amener peuple nae na cap moko au moment là sous peuple nae azo comprendre te batu mingi ozo mona lem susu ba linga ba piquer ba crise attention eza batu c'est tout à fait normal. Peza bato bazo chamato ina bango et pas ya batu o kutu yo batu o kutu bakoki koyo kabango te de kaneti ya mutu ya esobolo un certain monsieur Bokechu souci nangeza batu bazoyo ka Bokechu da bato baleki Bokechu na niveau bakomi koyo ka Bokechu neti mutu mobo toyebaka elobi azolinga kobunda na plateau ya TV pour na makambo ya JBW polémique ya maison mère na BCBG un certain monsieur Francis Kalombo lelo akomi leader o ba congolais bato nga na respectaka neti ya diaspora bakomi koyoka neti leader d'opinion
Francis Kalombo fait partie ensemble. IDPS pesa. Que faire partie ensemble, IDPS c'est un ensemble été. Francis Kalombo c'est un moukala ya Katumbi. Vous comprenez, c'est un moukala ya Katumbi. Na likambu na bango o ezanga fond ensemble moko boye. Vous comprenez. Makamba machine ozoloba pona kende mbala moko. To vanda kawa biso nde toloba non na machine. To wanga yango te. Tolobaka non na machine. Il s'est fait na niveau ya ba service ya bandoki ya Kabila ba salaka plan moko boye. Ba enregistre monde ngoza téléphone na yo boye. Ba enregistrer oyebi ke poto bomatatiana, oyebi ke poto gagner belle élection, il faut utiliser machine. Machine wana eza déjà na nyonso ekopesa cette possibilité ya gagner. Bazui élément sonore wana, excusez-moi. Bazui élément sonore wana. Ba boaka on a public. Biso lecto yambiango. To komi kobangi loko moko o existera te. Là to komi ngala to le ka to loba non à la machine parce que les mana et travailler qui public. To ko vanda totali déploiement ya ba machine parce que IDPS eza na bureau d'études mobimba. Totali déploiement ya ba machine ndenge esalama. Ezola qui savent que nombre nango ko Canada to élection aux alate. Ça c'est un. To ko vanda totali tachana ndenge bazoya na ba machine nango et kokate. Ça c'est un. To vandi lisusu totali un certain monsieur Kinke Mulumba Oyaloba Kabila Yonde Tolembi on a noté à comment loba machine non à la machine. To moniango déjà moi suspect. To vandi totali que ceux qui toquent l'élection pour Kabila zo kangamana machine Kabila go vanda na pouvoir conformément à l'article 70. Le Kabila go vanda na pouvoir conformément à l'article 70 parce que c'est l'interprétation na bango que ya ko longwa na exercice à makambu ceux qui kaka toponi président Moussoussou na passation à pouvoir. Toyeko vanda pe totali soki toke na be élection te Kabila a se maintenir l'air a se maintenir tokoya ko tomber na o ba bengi vide juridique tokokwea na transition. Opinion il faut pas retenir eloko moko. Président Félix a sengaki biso to ça cesser les faits. Na cesser les faits où il y a sengaki biso to ça là. Et à la qui que tous à la bien, l'esprit a bien. Mais tu constater que monsieur Katumbi a zo sala biso baje a cache hypocrisie. Yende atindi bokechu afinga maman Martha afinga président que président a eu 3 millions de dollars. Eza monsieur Katumbi, les voleurs des Iraniens. C'est le fait wana na viola ki yango parce que na koti kate ba attaquer président nga Fachi au peuple azotie l'espoir na violer yango mututu oya komeka koloba likambu na Fati akokutana biso ba combat o ba combattant to bunda devant baba lokano.
Parce que le président Moïse Katumbi a dit que Bobo qui machine à voter, binonion sont ensemble. Surtout qu'à Boamon, beaucoup de monde dit machine à voter et à moi na place na yo au sani. Le problème est ali oyo Moïse azobo ya machine. Eza pona kobo ya machine te. Eza poto zonga na case oyo bakoya ko sa transition. Batunaye bandi ya batunaye o baza pembeni po bazwaka bambongo oyo ye azwaka ya uranium babima ba ministre batinda bana na bango na bapoto bana na bango baya kokonza biso pe lisusu tachana batune ba MLC ba Jean-Pierre Mbemba batune ta ba Kamere batu wana bazoloba ke baboyi machine bazana ba représentant na bango na seni o basalaka propaganda machine wana biso oya biso kalamba toloba Kabila alongola e nanga alongola e baboya ti lelo Kabila adopta e a commissaire mutu ya FCC na e Front des criminels des Congolais, ce qui veut dire biso tozala na représentateur to monike makambo ya machine na bango moni batu bazomona ngo neti eloko moto ye nango ya sika te Tatiana l'air biso tolobaka sera Mobutu conférence nationale et souveraine ba politicien ya époque wana bango balobaka conférence constitutionnelle l'air biso tolobaka ki accord à Senko ya basango ba politicien ya époque wana bakenda e kanchachi kasi lelo pe fils mukoko to sola likambo moko o penza ba diaspora ton bazo tabwe bazo mona ngo logique te ndenge nini fachi ba marche nyonso zalaka na Kinshasa te siko na minito le 26 octobre awa toza na marche azali susu te ake wapi na ko rectifier loko lobi ke fachi ba marche nyonso za Kinshasa te Fati ba marche azalaka. A marcha Fati a rata liwa kota yolo médicala. Par rapport na opposant au balobela na ba réseaux sociaux. Nga nazala témoin. Marche auto salaka o babeta Martin Fayulu eloko na mutuwa. Gaz lacrymogène Fati azalaka. Marche ya le 26 tokozalate. Pour ceux qui est mort tokozalate. Batu ba komo linga baya basala biso ide tozwa baku ebele. Biso bana tisere to komi prudent. Donc marche le 26 il dépêche bozalate. Tokozalate. Pour nani? Tokozalate. Ba ke basali réunion ya marche sans biso. Ba ye kana lettre ba fixer date. Balobi ke boya bo signé. Position RDC mawe. Et ça dit que les baye nango secrétaire général Kabunda Zala qui a été baye na lettre ya pressé. Et tombé ba kouti secrétaire général adjoint ou atali maramba ba mobilisation na ba communication Augustin Kabouya. Augustin Kabouya a signé lettre. Bazui lettre na ba kei kokende ba kei ba mi signé les lettres au biso tozate. Ba ke kokoti sango na hôtel de ville pa Kimbuta. Bazui accusé de réception ba publier yango ke biso toboyi marche. Objectif na bango ezalaki nini? Peuple ayi na biso po bango ba koma parti numéro 1 au peuple atunaka makambu a se réfère. Eloko bakanaka. Ko sala basali yango bon, biso pe tolobi c'est bon. Le kola bosali bongo bosala pe marche yango. Mbalo peuple monake. Banani basala ka makambu o esimbaka. Parce que na ba marche ebele. Bango ba koloba ke nous avons organisé. Or que ala ke bisonde to sala kango. Tozota la bango le 26 o basalango. Plani ni ala caché tachana. Plani. Plan à bango déjà, où elle a caché le col à bango, ba olinga ba reporter l'élection pour basa la transition, ba vimbi sama bumu na bango,
bayiba bambongo batonga ba flat batinda basi na bango na ba Rio de Janeiro bakenda kosokola ba mai au moment ba maman na biso na ba mère na biso basokola na ba mai ya mucholi bango basali plan na Kabila parce que parmi ba opposants ezana ba o baza ba sous-marin na moi ba na mokili na ba réunion opposition na butu ba koti na mai ba kekinga kati ba ye kozwa ba coopérer déjà na bato a Kabila na idée que l'air to banda marche à partir échangeur avant to comme sendwe na niveau ya Seni ya Gombe ba bombarder ba dynamite mbalamo Kabila bimi devant opinion lobby opposition ba bandi ko ça terrorisme na état d'urgence par l'air état d'urgence et ko ça là 6 mois après vide juridique et ko salama ba e ko sala o ba bengi gouvernement na bango o ba benga ba gouvernement de transition ya bato bazanga base to calé ba on to boyi pe chose grave bazui ba petit na bango ya lucha ba pecho ba bimi na ba ambassade des États-Unis ba tie bango na idée ke ba pecho na ba finga biso IDPS ke biso to lembo ba pecha ba lucha o ba bimi na ba pechi wana tachanangale bakanganga ambassade des États-Unis ya kobimisanga te bango bazui ba pechi wana idée ba finga biso ba koko na bango ça na preuve que oui na kutana na ba pechi wana ba parlement debout ba yaka ko sensibiliser makambo a marche avant biso to zo ba révélation na mona yi bango le ba ka discours yanga bazwaki na ba chuma moko boy na epsi bango boya ko yoka son na biso ya IDPS na permanence ba ya kiawa ko vanda ba vanja ba yoki ndenge to lobi makambo ba vérité ba pecha ba ke et pas ba mettre à penser na bango ba camere na ba katumbi nde ba tindela ba mbongo ba ke yango nde nazo yebisa opinion ba pechi wana ba lucha bisiko bazolinga bacha musapi wana biso to a PPRD biso to a IDPS pe lisusu na oloba na yebike na mikili ba combattant baza mais nazo kamwa ba combattant ti bozo tika bokechu wana akoma neti leader ba combattant diaspora ezo kamusanga fils Mukoko question mo mususu penza ko luka koyeba 2 délégués ya UDPS bake osani na Pretoria 2 délégués UDPS bake bayo ka ba aventure bato ba olinga ba sala ce qui réunion est très importante mais Fati akei akende te po est importante atindi mutu mwa figure pona biso na minute yo ba élection pesa nango à un seul tour tozana tina pete to vanda na batu to yoka na bango le la pouvoir en roi peuple comme il partage un gâteau candidat favori ezande Fati révélation ezake mbemba wa alia ba pikme yena katumbi moyibi ya ba iranium ba lingi ba bimisa Martin Fayulu moteka ba gâteau po ba Martin Fayulu oyo l'air biso to banda makambo politique na mboko toyebaka ba Jacques Matanda toyebaka ba Martin Noli kasi balobi bazotala pe par rapport à expérience Faden House président pardon Martin Fayulu balobi expérience na milieu politique abunda trop par rapport à Fati so babimisi candidat niki yango IDPS bobenda na bino expérience yango na sido na parti politique za na avenir de l'enseignement obi maele nini ye Fayulu asala eloko nini ye Fayulu eloko nini ye ateka poste ki gouverneur a ville ki cha bolingi to po mindu kezo beta tisiko ezo kipeti ya tika assemblée nationale aboya ki moyibi otika assemblée nationale emsu ndenge azana alobi atiki oka lemsu na seba nini cousin na enda zwaka mbongo wana lokuta okoko sabanani nazana
omoni ye tozolobela bango tout vérité bayeba sikoyo soki Mbuta akoma gouverneur amema bafulu na Kinshasa eza Fayulu mutu ateka voix na ye po Mbuta abima banani bayebi yango te bato wana toyebi bango te Fayulu so ayeba na mboka eza po fali abwaka ye Martin Fayulu Faden House ya solo nani ayebi yao bango tout baza ba hypocrite politique lokola bango bakansi Félix alobaka te azangi bato akoloba biso to fongwami bambwa bafongwami na singa na minito tozoloba na bango marche wa basalango machine wana ya nanga eza te Bongo pays de pes boboyaki koya oyamba Jean-Pierre Bemba mais bomonaki pe plein po bo kansa kwa tom suka IDPS bokabwani na baninga po bino boleki ebele mais bomonaki plein ya bakirie ya kotala mutu moko auti kaso plein ya bakirie. Toi tu crois vraiment que biso toko yamba Félix na aéroport bako lekise lokola nde ba lekisa Mbemba wa neti mbwa bakangi na singa ba okena yo mo monango wana eza débat kutute les problèmes eza boy tatiana machine wana toyeko timbe au moins bato ba oloba politique eza ekekwa Lumumba te telema boye bujaka te politique évoluaka toyeko timbe ya ke machine wana eza intimidation o nga na obenga mundu ki a joué ba koteli tchatana na ndaku bazui tous les bijoux mundu ki a joué bayaki neloko mobo ezate bozela Kabila to memi Kabila ke avec to ke élection bokoyo kaka dans quelques jours Kabila aoloba na banda okosa nanga oloba na banda kokosa mbamo biso to ganga ouais bomoni siko totake mbamo na soulèvement populaire article 64 tozolinga tozwa raison soki tokete Kabila oloba bayaki te conformément à l'article 70 na tikali soki tokete okomwe vide juridique Kabila oloba baya to ça la transition bato wana o bakendaka bavimbisa mabumu baokota na gouvernement tolobi tokende zaiko eyemba mbeli na yo moko omoni etubi yo toyebi machine wana Kabila aza sur yango nde biso IDPS oyo eza brevet des formateurs de témoins tozo préparer ba témoins na idée ba témoins na biso avant chef abiwaya bato baoza déjà wana na idée to contrôler bato en opposition tatiana toyebisi bango Mbemba yo simba côté Équateur Matungulu Fayulu lokwa bino na boyebani vraiment te bo simba côté babandundu bokiti pe kini biso nde toza boye biso IDPS to simbi centre to simbi na ba Congo to simbi na ba côté misusu ya 26 provinces to zalaka Kamere yo simbi côté est ensemble à Katumbi bo simba côté ya Katanga to tie ba témoin biso tout toye na o babengi 80% ya ba PV to gagner l'élection et le quoi to loba na bango ba sala ngote et ko pesa na minute o tatiana o nazoloba no machine wana to banga kango meza mundu ki a joué peuple congolais na yo sabno bogoyo kananga o loba incapable pour votre information nanga ko mono be minako ayebisie na sali propagande ya machine wana kolekana propagande Coca-Cola mais Félix akolobake avec ou sans machine ba okende nga maele sili na idée que nde tolobi tokokende il faut ba organiser ka ba élection soki ba organiser ba élection te sens na bango ya ozana pouvoir et ozala te siko batu oyo bazoya na maramu ya marche pour Kabila zo raison ya ko décréter état d'urgence so Kabila décrété état d'urgence après l'air a ko libérer makamba sali transition bango ba tambola kana ba TX biso to mataka ba biso ba benga esprit des morts to boyi makambo mais nazo loba kaka na Katumbi
Soko za master président Félix nde bokenda otaba match na bino na Maroc. Bosuka kaka na ki master na bino. Mais soki yo komo lingo ya osimba IDPS. Osimba biso topesa lupemba na biso. Yaka wa kota wakasi. Yaka kota wa na Congo ka totala. O implanter ensemble na wana. Biso to liya ke pa na yote biso. Pe ba Congolais bola et ba journaliste sans déontologie ne ba Mike Mukebai ba Daniel Safu ndo pesa ba ombongo. Peto lobi na bango loko boke choza musika ye tozo yebise kaka na musika ye bango me ba ko s'occuper ne pas ba combattre kaka o ba musika. Mais Daniel Safu na Mike Mukebai basali nini mukobo ko chama ko na bino na lupangu na biso toko cha non violence pemben toko laksa bino vuma ke la non violence a ses limites bino mi balé Daniel Safuna na Maki Mukeba lokola bino bozui mbongo ya Katumbi botinde la ba image mukobo ko chama ko na bino na lupangu a Tshisekedi Kanda toyebi ke Mike Mukebai ya soutena Faci ti na niveau suka na nini yango na ba français na lobaka Daniel Safu mwana ya Etienne Tshisekedi mwana Tshisekedi aza Kempoli afinga deuxième personnalité parti. Est-ce que mona ki yango est-ce que bozana ba image ba finga tozana ngo ayaka te ndenga zana yebi ke tokanela kai tozolo baboke tu atomati kwanze te suka okita tokozona kishaso yo tokozwa yo popo na Fati tozo kipete nazoloba tachana to bangeloti candidat commun okoya okoma candidat commun ya bandoki minute eza candidat favori Fati basanta kango na triomphal omoni olobo na triomphal Kinshasa eza Congo te Kinshasa eza miroir à Congo pour ça la succès l'omba loba pour ça succès babino na Kinshasa Fati babina kina na kine eza Fati nde maboko pembe eloko ezo tia bango mal à l'aise 3 millions de dollars au ba oloba wana tachana ba osakana na bato omoni mbongo eza 100 dollars benda mbongo wana bien mbongo eza 100 dollars kombata mwaza na poto atindi na tie la Fati siko bato aboye Fati asenganeka 1 dollar ya tindi 100 dollars okombwe bato aboye baze bele ba mama songa mbeli ba mama soda baze bele na poto na Béatrice bato ba pesa national Nixon akenda bato ba pesa ba 5000 soki tolobi to pesa modor de tokozwa 3 millions de dollars en topesi Félix mutu mo avandi atindeli famille na bango te abina luki ba banko bo pesa kiana zwango tielanga otindela kitasa ozo comprendre 3 millions de dollars ana o bazoloba bango ba moni IDPS eza parti oyo mukonzi akokenda zwa engagement na yemba mo biso tout tondimi amen ngana lia ke pa Fati Fati so akozwa mbongo wana ayebi ke bilia ke bikoki to bengane na parti na biso ako risqué te nandenge tozo ndime boye akende koteka on a 3 millions de dollars balingi ko salir na ngwanda ndoki Terminator alumbaka sola makila ba congolais bango tu bazo sala ba bilobela na bango na cadre ke Fati azumbo donc eza lokuta bazo lingo mo mutu so aza maboko pembe ba olinga ba taché azumbo ngwango soki eza populaire ba kopera na Kabila soki eza po makambo ngo esimba ekobima
bato penza baolanda biso ntango baotala bino bazotala soki batali boye balobi penza opposition na biso ero Shadari sikoyo komona koganye bino te ndeni bango kuna baza un candidat Shadari koto oyo Faci kuna Fayulu kuna Katumbi koloba makambo ya Shadari te scrutin alaka secret bango babimisela bango nde Shadari Kabila tchae na illosoir kuna Kabila oza. Toi, tu crois ma tante Mponi Olera au Kota voter Shadari? A voté Faci. A voté Faci? Il y a solo. Là, bozolo ba candidat comme batu wana ba kenda kande kinga kati. Soko boyi bazio ba election na sima ferme ba beti yo. Ba beta zakari kuna. Ba père wana tunde bazana l'air bazonga na ndaku ba 25 mois na ba on ba ba bitama kambu mutamande fo a okendolo ba biso vraiment biso to voter Shadari vraiment muko élection bana nanga bo voter Félix ana pour l'avenir en mboka na national ozalaki maintenant zoye biso déjà ka matata Mponi ya Buda baza sko ebele ba pemia soki Kabila zolo ba on yende dauphin ba beti maboko oui. Maintenant ça mtema babi yo moni biso to voter l'élection ezala na o babenga secret biso nde tozawa na biso tachana Félix Almeida combien batu misusu nde bazana kolobaga candidat comme azane na batu te akoya ko senga bino talebela ba poste Félix aza candidat favori tozo tachana eza blagité bato bazo boule bazwa mbongo wa Katumbi bazwa mbongo wa Katumbi na ebiso tachana yo kakalate ba obeta ba misu na poto kuna zela yo bato bazo benganga na bakobeta batu wana nde baza wana tozo yebisa bango soki baluki tozalaka bano violent mais so balingi bamona brutalité bakomona osiko. Émission na biso ya lelo bo comprendre que national méchant danger le bio aussi mba Faci asimbi bango na UDPS yango penza ezalaki mingi réponse na ba nyonso bozan besoin te boleka émission na biso l'invité numéro ezali affiché na ba écran na bino yango wana plus to ngaki to lobelela actualité du jour ezalité to lobela masolo ya marche UDPS le bité bango marche maboko na bango donc balingi mambo marche te bayibi mambo marche le 26 octobre te bolandi yango na monoko ya fils Mukoko o penza to yambaka na émission na biso na bangonga nyonso merci na balandi nyonso ya Congo Millennium na yebi te bozai penza ebele bino bayibolandaka biso surtout une équipe technique mobimba ya Congo Millennium number 1 ya Congo Millennium Papa Riki di Bendi mon boss ensemble avec maman Jolie di Bendi Languli. Et pourquoi pas aussi à Bébé Faïla, Kato Bofenda, Nicole Batafé et aussi à Cécile Osango, la confiance du chef Serge Katembo. Merci aussi à toi Ben Kayembe. Merci aussi à Jires Mwanda. Merci à tout le monde. Merci l'équipe technique Mumbai Congo Millennium. Je vous aime beaucoup. Marco Diolela, Motete la solo. Tatiana Osango, câble mère de la presse congolaise. Vous aime et Toko ba toujours kolinga. Bino fils Mokoko. Moi Lilobano ya souka par rapport à l'émission à Lilo. Peuple congolais babambaka libanga na manga côté là. Manga côté les Faci. Est-ce que boyeba pourquoi Ngwanda ina aina abandana ko ina Tshisekedi? Ngwanda zalaka ministre de défense à Tshisekedi. O Mobutu atindanga na cadre gouvernement de cohabitation. Batie bombe na journal Elima. Tshisekedi akiti kuna akomi ayebisi Ngwanda. Yondo yebaka babandi wana na pesi yo 48 heures lukelanga bango. Ngwanda mba mo azwi avion ake Guado akolele panoko na Mobutu. Depuis wana Ngwanda ina Tshisekedi ti alandi sango pa mwana. Ngwanda ndenga zana akotikala kolinga Tshisekedi te. Yaonde bomoni. Lelo Ngwanda o Terminator mutasala baibu bokomisa opposant. Opposant bato a diaspora. Ngwanda Terminator o ya lumba sola makila
opposant. Francis Kalombo, oya banda kolinga kobunda na plateau émission à musique pour na polémique à BCBG na maison mère, opposant leader d'opinion. Un certain Bokechu, Moutouya et Sobolo, il est très haut, beaucoup Lukelata, école de récupération, mon na poto, beaucoup monsieur opposant. Tolobani. Tolobani. Tondimi machine wana poto timbeli eza intimidation to kena Kabila. Bokomona Kabila oloba non. Bomoni tina Kabila. Abandi ko kende ba ko sala ba théâtre pas mende ko tia grenade o ekoya ekota cuisine. Et pas tundu ba tumbi ba voiture boyebitin. Azolinga créer situation d'insécurité. Kabila lingi ba élection te. Azo raison que baboy ko a élection na machine te. Tolobi avec machine ou sa machine token. Poto bimise na poisa kaza na volonté. Soki mutu aza na volonté opeso mbongo na ote mbongo eza pouvoir. Ba koti sake maboko na poche. Tolobi ke tozo kende na élection poto bimise na poisa. Après soki to timbeli ke oh ne machine yango eza te. Mba moto ko longole conformément na obiso tout olingaka soulèvement wan. Bisonde IDPS tozalaka wagon bango tout baza. Bisonde locomotive bango tout ba wagon. Bino bokomo linga boyo ka ba leader à Nouveau Testament o babimi lelo. Ba leader na bino yo, ba leader a lelo. Ba kende ba toyo ki kembemba ba nakatumbi ba linga ba bimisa fayulu ba bimisa na ndenge na bango. Mais candidat peuple les a fati, to bangelo kota. Botika. Soko lingo zo information plus 243 85 084 65 55. Plus 243 85 084 65 55. Kobenga ngate po yebisanga ke Bokechu alobi boy. Bokechu a le côté. Bokechu a ça ta marche autorisée te na Kinshasa. À ta marche de santé. Au moins la teke mutasa la pas même marche de santé ya onde libume koma lokola mutaza na miom so aza na Kibeka. Hier a commis leader. Panze mission au Congola longwa na kati ya oba bengi désinformation. Panza émission yo. Et là, que ça, 3 millions, on a besoin de maman que Félix a eu 3 millions à biso, ba fils mkoto Tikai. Toko Longolé n'a parti. Parti exact au président quoi que nous. Bokan sinne to tell président na bangarate. La lutte, c'est la lutte libère. Merci beaucoup, fils Mkoko. Merci à tout le monde de nous avoir suivis. Boza Penza est belé. Abonnez-vous et partagez émission à Bisso parce que Toza Penza la Bosenga qui bozala est belé. Merci à Anne-Marie Bonga. Merci à Judith Bonga RDC. Merci à tout le monde Boza est belé. Merci à Jolie Maël à Massango et à Foire. Moi na bandundu ya solo. Merci à tout le monde encore une fois. Merci à Nambarwan ya Congo Millennium Papa Riki di Benzi. Il n'y a pas deux. Patron os au sango et pourquoi pas aussi à champion à ma gauche éternel champion Ipon Sek yo ebikara nengezara le roi du judo international quoi. Merci à toi et merci à tout le monde de nous avoir suivis. Ceux qui nous ont zongi retrouvez nous prochainement car l'émission a biso l'invité. Allez, au revoir.